Salut, bonjour. Balobi, bonjour, bonsoir. Ça dépend quand il y a RO. Émission, la bise écouter les la famille. Vraiment, nous avons 5 ans, on a qu'avec bino famille, libote sur. Nous avons 5 ans, il y a copié ce bino, ils ont message. Topé quoi que c'est la émission la ngali bosso na bino vraiment ça me fait vraiment plaisir hein ya kokuta na ngala bino balobi famille sur babi famille bota soudé hein talaka abiso hein babi bana ya mama Belvi Kandi la patrona balobi bana ya Poutine de l'écriture voilà vraiment la pesi ba gros bisous bisika zwami babi mama bani belé mama Belvi Kandi la patrona ba mbote na bisika zwami. Et puis la famille libota mobimba. Babi tant que ma bisika famille libota faut qu'il t'aime parce que famille libota hein c'est le combat de Belvi Kandi la patronne. Babi respect la famille libota mobimba. Babi yo oza famille libota ya surcir. Oko zapete na kata chaîne na famille libota news TV hein. Okozanga jamais on s'abonner, okozanga jamais collecter émission. So qui koti on il faut okota otala poza famille bota. Donc so za famille bota jamais ozanga kokota na kati émission na famille bota. Balobi vraiment on est famille bota sur vraiment ba promotion na biso ba film et puis yé moko Belvi Kandi la patronne toza à la kata chaîne na biso. Donc yo okuté na biso libako. Pour la première fois, n'hésitez pas, ma chérie, mon frère, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Voilà la famille. Ngalabino vraiment to kendaka bongo to mesala bongo comme d'habitude. Ben dikolanga bomoni lelo yo to yina maloba ya Mimika Bongo. Babi Mimika Bongo la fille de ouf. Malobani oya bimisela ki Belvi Kandi la patrona Poutine hein Mimika Bongo okayeba ki na ka voyager na ye ayeba ka okene poto bisika ba bengisi bango abi non nga fula beta nanu moi makamu pa Belvi Kandi la patrona poto no okene ayoka son Belvi akoki te Belvi telika mi babi moi so uta wapi bandeko nga nana tchelanga moi so pembeni bandeko mais okosala boni babi mama Belvi mama motema monene bandeko na ngai babi film oyo Tartuffe eza nde makambo babi Tartuffe eza makambo bandeko na nga soki yo nono tali Tartuffe te première partie kende kotala po déjà awa tozota la deuxième partie babi Tartuffe nde makambo film la fille kitoko film wana vraiment comme la première partie comme ka hein présentation d'acteur dans nyonso et la fait que film au makambo iza awa quand dans le barabino la déception n'est pas Belvi TV OK babi la déception n'est pas Belvi TV na kacha Belvi TV vraiment okoza makamba kitoko ya bien okozala jamais dessus alors yo on a nos s'abonner na kacha chaîne ça Belvi TV te otala ngoka na musika ozimela ngoka na musika mais dans nos occasions te kokota potala en tout cas to sengi na vraiment okota o mekabiso vraiment bien o s'abonner pour que os petit wana tant ils ont kota comme on a ndenge bimaka et ça la nga plaisir ton amour que koti Belvi TV monsieur koti ça la nga plaisir et puis ça nga courage mbamo ya kokota alors ce que s'abonner ndo bano monango et ko permettre au kota mais ce que s'abonner te eza pasi tant so bano kota nango occasionnellement alors au bano ko rata épisode mususu et ça la que ozala la page T alors pose à la page bandiko langa vraiment kota s'abonner hein cliquer la cloche de notification voilà penza okozana na problème te tous attend un problème mon côté voilà la famille loni na memelibino babi la fille de ouf boyoki message ya la fille de ouf et pas Belvi boyoki niveau la fille de ouf a che Belvi musuku suku na kati ya film na biso atie musuku makambo mimi alobi na Belvi est-ce que mimi asali malamu to asali mabe famille bota to zala nga no to kenda bongo ya question réponse to bandi la première partie to koya suna moi kati tina suka babi Mimika bongo yeli
Belvi Kandi pour la koloba na maloba alobaki. Maloba oh ya lobi na Mimi Kabongo, alobi na Belvi Kandi la patrona. Est-ce que vraiment ezaki bien aloba na ye to ezaki bien te? Bata bon baza oh ba kapoma ba pesi pe mutu mutema mususu mutu pas changer. Ozomona. Mutu pas changer comme ça balé ko qui peut famille na a changer à côté esprit à servitude. Donc Mimi Kabongo aile ki songi na ye ayeli na lopango ande po apanza po aboma bande kolanga yo nano koti na film ya Tartuffe te kota kende kota yo lo baganga na hôtel la première partie te ngana ozele comme on a 3 wana eza bilengi wa bilengi za depuis la première partie ba film ba belve za bilengi depuis la première partie ti na suka za sika moko to e ko ambrio to e ko ambeto rien bato ba oloba ki ba film ba vie ezaka monotonie non ba kosi ba zangelo ko sala c'est manque à faire manque d'arguments vous comprenez ba zangelo ko sala parce que ba film ba vie ezala toujours différent on mona ngo ke oh botel ezaki mususu o pe bozo c'est ça mususu moi que ba la chose est différent makambo c'est différent au monde est différent je vous dis alors bato ba lobaka ke azo ça makambo za monotonie et ba éviter c'est que ba éviter c'est que baza tant ya kula ba film ba éviter ba lobaka par sentiment bato ba yoka bango ba lobaka par sentiment ozomona so total film to tu kotala na o différence eza makasi donc eza ko total likamba monotonie eza wana ti pour na bano beso ma église o ba lisi makambo susu donc différence ya makasi. Alors bien bato bozana ka pona ko critiquer belvi pona ko critiquer musala na ye en tout cas to chebino vraiment to bi zéro na bino boko kate bato lokola ba Mimi Kabongo o na vie bazali o bazana maloba aye pena lobino pena ki ovandi a wana peut-être okoki ko sala le côté au milieu en mettant on ki pa na ndako no vandi bi moi so peut-être na raison de makambo ya bisenga au moins pe mutakomi ko sala ngo na vie mutu pas comme méchant mutu pas lisu ka belibota na été pose ki na Mimi Kabongo moko ayaki ko tia trouble Mimi Kabongo moko ayaki ko loba na ye en d'autres termes pe ezape ma bpt ma comme Mimi Kabongo alobaki parce que c'est pas que so boza ndeko na bino aussi bambongo bo comme c'est le esclave tala comme ba pesi belvi 243 code mboka bande ko nga bo yoka 243 na code mboka makambo zo sana film ya Tartuffe tokota bandeko na nga na senga na bino vraiment tokota tozali ebele tokota totala banini na biso tokotaka et nyonso na loba na bino eza meilleure façon ya kosoutenir Belvi Kandi la patrona ozomona analyse on a fait la première partie j'espère que nous allons la analyse au deuxième partie nous ekoti au cas où deuxième partie ekoti ngana nous vidéo na nga esisi ko télécharger te na ko tchango te na ko tchango après deuxième partie nous tout ça là ndenga na ko tchango émission na nga ozomona po jamais la émission na nga ntela mona ya Belvi na loba la bino avant be ko tala nga fo ba na Belvi TV parce qu'il a za apo na Belvi ozomona donc so bon moninga na tchango après film bo comprendre que na la première partie pendant la deuxième partie ekota kiti na besoin na tchango avant deuxième partie mais au cas où est compliqué quand ndenge ça ka moi YouTube tcha checker tcha ça ndenge au cas où et quotidien na moni air à filmer koki na tchango te na tchango après film. J'espère que voilà bande kolanga bo comprendre la famille bota j'espère que vous comprendre bien que vous dans la compréhension moko facile lo la linga famille bota ba dans la compréhension mo facile bu kaka ya mama ba ma Belvi Kandi la patrona moi si mayele moi si nzambe bota ka niveau ba titre ba film ba bi Tartuffe la kisi hypocrite bota di machin mais ma biso na ba titre pour kaka zoni ka titre hypocrite voilà ti jamais faut créer un lot mob ko troubler bato ba no raisonner Tartuffe font le bininyo Tartuffe font c'est l'état ba oluka ba explication bongonde wala zaka misala basa maele moi si ka maele limta koko koma ako keti na ba livoire poso za maele ndo sa so za maele te en tout cas désolé oko koma na niveau to kenda koluka ba titre bongo koma na ngoti alors pour koma na niveau là il faut zaka Belvi Kandi la patron la poutine de l'écriture babi basi lokola ba Mimi Kabongo baza na vie
Oh bazakala maloba moko so balobi na yo ekocho pe na muté mais changer pe mutu vie bazali. Échanger mutu vie bandeko langa. Alors à suivre hein, sur notre film. Maloba Mimika Bongo o ayebaki kazo voyager na ye. Aye koloba na Belleville na kacha film. To yebite. Maloba ne ko amene nini ko porter nini na kacha via Belleville. To pe na kacha via famille na ye. Belleville ko changer ou pas parce que ils ont des bandits. Na me cité maloba na mimi abalo continuer ka koloba. Balobi bandeko langa au fur et à mesure ozo ka makambu. Ne bandeli bokoko yoka no makambu te obeta kara mais au fur et à mesure ozo yoka makambu mabe okota nango po ozo yoka ngo tellement trop ozo mona. Alors to yebi te ko na mboka 243 ndeni ko suki ya Belleville kandi la patrona to yebi to so Belleville kandi ko changer motema to yebi to so libota ne ba ko sa nini bandeko langa et puis libota ngo eza nani place mama Milo baza na papa Serge bandeko na yebi so Belleville azani ya osamba ti aza ko sambo boyebi ka ndenge kenda mama Milo nde ba kenda nango na le roi des immatures papa Serge asikanga makasi tanga joue rôle na le roi des immatures et c'est qui ça kanga makasi vraiment et puis so ba che bon ka diona mama Milo non ba beta kango fort bandeko langa ba beta ngo babi les rois des immatures on dit ba grand frère grand yende grand frère Belleville et puis maman Milo grande sœur ne babi eza ko yinda to kota film o eza ki to tellement makasi première partie déjà au sentir que non awa makambo eza au mona awa makambo ezali awa to zo pena ba leçon vraiment à vie. Alors tous a toujours coaché Simonti non bonjour kandi na lobala bino babi famille bota oye famille bota toujours hein babi boza fin famille bota boza fin donc famille bota na habité so na koloba nini yango tozala toujours ka pembe na mama Belleville tozala toujours ka pembe na ba chaîne na biso to full la nde ba chaîne na biso ya famille bota to full la ba o bazana pona kolobela Belleville sur réellement linga Belleville ko full la o ezali ba to ba olobela e o kota na ba chaîne na biso ato moni o maloba o se pesinga te to pe loko mission o nazala pena intéressé na ba émission o mais na kota kaka po chaîne na sa famille bota OK bon de famille a solo ekendaka ba soutenir ka ndeko na bango kaka bazo soutenir ndeko na bango po aza ndeko na bango po aza makila na bango aza sang na bango voilà famille boto wana to moni Mimika Bongo ake vraiment Europe ba qui est sorti ba memi bango pas saoulé si c'est saoulé Kaumbu c'est Kaumbu je sais pas na bien kombo na tie na bien pour son vete donc yo on a vraiment a memi ba ndeko na so ba qui na cadre musala ba qui ko sala spectacle hein? Bon, moi, je vais faire un spectacle là-bas. J'espère qu'il est 30. Le spectacle là-bas, vraiment, entre-temps, Mimi a un hôtel dans le spectacle, na poto entre-temps, hôtel na 4 chaînes, il y a Belleville TV. Bien sûr, Europe, dans botal la Mimika Bongo, la Belleville TV. Et puis, quand on a un spectacle, botal la pema kamsu, azo sala awa, na 4 chaînes, il y a Belleville TV, bandikolanga. Et qui toko makasi vraiment to consommer en gros et que ça la bien. Na ute sou kolanda mo émission moko boye ya Mimika Bongo a ute ko sala kaka avant voyager ba 2 à 3 jours na à ça qu'on a Vincent Chilizi ozomona ke moi si a réfléchir ça kozomona ke muntu azana tina ba polémique ta zo boya ba question oyo Vincent ba ko tourner juste ka pona a rabaisser to pe a kitisa Belleville. Alors Mimika Bongo c'est peut-être une sagesse na ye alobi na zana nga na poste Abinaza on a posé la question ba trap pour que le nas dans la salle na réseaux sociaux voilà bon on des arabes kenda na bongo voilà famille botana lingi bino mingi na tiki bino on se retrouve à la prochaine vidéo bye.